Messieurs, bonjour et bienvenue à l'édition et à Sika. Il y a entre nous, il va permettre Bino certainement Boutique a toujours au cœur. Il y a ma grande question et actualité à la République démocratique du Congo parce que Tozong la Rabongo est intéressé à Bino surtout ma solo et alliés à politique. Il y a la République démocratique du Congo, Lelo Bongo, Toko Yambali sous une fois de plus mon amboka Serge Kindombe Oyo, Azaline Bongo na mon messano ako sembola ba question il y a actualité et puis kolobela na bosolo to na polele makambo ozali koleka awa en RDC. Mon amboka Serge Mbote. Mbote ndeko frère. Alors, question à Liboso d'abord, Ezali, les lots vidéo mon troublantes, bimina ba réseaux sociaux, baga nakati bitumba, toko simba na nanzoto, tina ba niveau moro obuka na biloko ya leta nakati ya primature. Yo moni yango boni. Ndeko moto wana na kombo Chibala na lobaka azali riche en lunettes fumées, pauvre en politique, batu bacha kitembe. Omoni conséquence ya trahison. Conséquence ya koluka kanyaka ya kotrahi komba o ekumbaki national Tshisekedi ya bunda et siko molimo Tshisekedi ali azoka mawana pasi azolela ata moto abetaki tolo abike ye Tshisekedi sa solo nzoka nde se akotaka na makambo to bengi kanyaka lokwa ye azwaka bato abite to sangana poto luka ndenge ni to ko trahir de l'autre côté tango akena bato Chibala ye alongwe na view akilocataire alongwe na view abiso akimobola alingaki akota na view masango to bengi champagne bato ya memaki bamoni ba se retrouver te bitumbe komi kobima na kati ya cabinet ya premier ministre directeur ya cabinet contre ba conseiller directeur ya cabinet kuna ya lobby ya moto ali proche moto babenga na kombo anemi moto akosala eloko ate et puis soki tolandeli nde tozoka na ebite soke information na boso bobi ke directeur ya cabinet wana ya bokonza kabila moto pesa kango Chibala ya ye kuna ba pesie na bokonzo ba bise yopo yo bonga ndenge Chibala ko bonga yope fo bonga modèle wana yango moni conséquence ko se komi ko bunda na kati ya primati obiso to ko senga Chibala démissionner te makima parce que za ya soni na mawa boni boko ko bebisa image mboka bona libanda na kata primati bitumba na ebiteze kabila na mawate bolingwa Kongo ko kanga kabila te ata la makambo moto ya yo ya monaki ka ko remplacer Tshisekedi na ndenga solo ndenge ni na kata kabino ya ye bitumba bato ba betani makofi ante cabinet ya premier ministre directeur ya cabinet na ba conseil ya ye elingi ko la kisake bokonza kabila ya pona kimia ba congolais te bokonza kabila ya bokonzoyo ndenge moko alaka kabiso na 2006 2011 alaka kabiso akopesa kimia na ba congolais apesi kimia te yango moni même na sommet à l'état ya kozwa motonga alobaka ka riche à lunettes fumées pauvre en politique ta la conséquence premier ministre bakozwa moto to bande kobenga makofi mandomba madina komba sadare ba longolie na mosala ba ekozwa semer de trouble Henri Movasakani wa créer ba milice tozo senga même démissionner immédiatement parce que kobosa na tende ko Raphaël mobekoli konzi na biso epekisi moto asala ba milice moto a créé ba milice awa na kata Congo alingi ko créer guerre civile eza l'état contre le peuple congolais kombo na nani ndeko Henri Movasakani sous le patronage nani ya bokonza kabila makambo to baki ya na Rwanda ya kana Burundi ya kana Uganda bango ba memi yango na Kinshasa po ba créer biso guerre civile a créer bato ba bengi na kombo ba Beren Rouge soki boke mars ya biki ata bango ba bomi bato bato ya bango Beren Rouge ba créer na biso guerre civile et a pasi na mawa bokonza kabila zo mema mboko wapi na lobaka yango ke kabila po na kimia na Congo te mission kabila zwa ki obemoko akozwa mboko akochango likolo atonu essence yango bilembe komi komonana okomo Movalali alamuki azui décision abimisi arrêto ya ye Movalali alamuki a créé ba milice tango toyebisa kabino ke l'état contre le peuple congolais moto akaka ba milice ka mona sapo batu bacha kitembe toyebisa ka ba congolais ke l'état contre le peuple congolais moto yo
asaki phénomène to bengi na kombo mwana nsembo ba boma mama batu innocent kuna na marché central na Zando kino lelo l'état contre le peuple ebisa bisote makofi mandomba madi sadara bimika kabo apesi biso ate explication mon côté zéro enquête basuki wana te ndenge ba mesana ko boma biso ba na désordre tina sommet à l'état au moins na kati ya bureau premier ministre et puis en pleine journée bitumba na kati ya cabinet bato bazowelela mbongo. Alors, makambo mususu lobby d'abord oya recréer ba milice hein to kena onango to symbole question na lelo mort ya Roxy Chimanga Mukendi o azali pe moko ba activiste ya ba jeune o ba bandaki ko lutter pour na ba raison moko o ezali ya démocratie lelo mort na est-ce que ezali ciblé to azali plutôt ciblé to ezali kaka juste bavure moko policière. Ndeko ebike bokonzo bakanaka biso tant que lobby l'état contre le peuple congolais bango ba bato ba ina biso ba congolais tout po bokonza kabile pesi biso bilere ekoliate bokonza kabile pimeli biso lotiliki bokonza kabile lingi te ke bana bakende kelasi ndeko avana kota na mozindo alisolo arosi na tata moko asali 25 ans na fonction publique aki na même fonction ya aki nango grade ya directeur na kati ya fonction publique moto wana bande kofuta ndako na mwasi oyo ye na bano ya ye mine azotangisa bano ya kelasi lelo yosu bokonza kabila na to bakomiseli biso ya dollar tata wana ye incapable moto a 60 bayokani ye na molonga nyo ya ye babini mama na bana pona koluka intérêt bano ya biso fo batanga na koza su na mesita kofuta ndako yo zonga na bana na kata ndako ya yo ababoti ngape na zonge pa ya nga yo ababoti zoka makambo bokonza kabila sa moto 60 ans agoye ko salo to bengi retour au bercail wana ko ebisanga ba demo ya ba demo te na profiter na bisa ba pasteur bazoko saka ba fidèle na makambo ba demo na makambo na satana ate ya mbuka moto abande ko soit le même salaire à l'époque zo supporter ko futa ndako na kela sabano ya ye lelo yo a incapable na salaire ya ko futa kela sabana na ko futa ndako asali choix abipo n'intérêt bano ya ye atake bokonza kabila ebisa biso ato tangi na ndenge nini ma veni na ya sombre awa tangi ya libo mokonzi na kata mboko mais tatano abipo na intérêt bana na ngai mama na bana zonga ngai pe na zonga na ndako baboto ya ngai tango babeteli ngai lisolo ana na l'équipe placement na moni bazo manquer tata wana na bime bazo manquer pourquoi o abaka saka 25 ans na vie familiale ensemble na mwaso ina bana na ye 26e année na ye tombé malchance bokonza kabile si mande si la tiebiso neto a tiebiso ko chamboka ko tono sasa tata wana lelo na zo biso azonge pa baboti ne moto 60 neko na ya na lisolo ya Rossi l'état contre le peuple congolais moto abomi Rossi nanani na la police nationale congolaise o aza membre ya majorité présidentielle Boko bosana te bokonza kabila ya na la police, bokonza kabila ya na FARDC, bokonza kabila ali na service de renseignement y compris na ba moyen à l'état. Oya na maboko na ya. La police a biso to baka la police aza on a pas sécurisé bato na biloko ya bango. Mais comment lelo na Congo malchance? Pourquoi ceux qui policiers yibi au téléphone il faut normaliser ngo biono azwa kalifuta malonga te. Malchance ko kutana na bango. Tango l'état contre le peuple congolais na volonté ya ye na zendo ya ye ya mabe bayi laïque babi ke tokende to bengi marche pacifique moto aki na mandoke akite ndeko Rossi ali bitumbo ya bunda des années énergie ya ye alobi tete kimia na Congo kombo nango Kabila tant que Kabila ali wana Kabila kopesa ka jamais solution na problème ba congolais. L'état contre le peuple congolais a profité d'Anzela à la police nationale congolaise Ouazali, membre de la majorité présidentielle. Pourquoi Tobi Bongo Poto na bilembebele soko Olandi général Kasonga Zoloba Olandi mwanampu to aloko amende junior makambo ya lobaka na makambo menda lobaka différence ya lité bokeseni ya lito ko sentir obe motomoko yango to comprendre que ba kota na kati ya majorité présidentielle et puis na profiter na bisaka songo soko zoloba ba congolais ba na besoin ba ibaka ke yo ali moto mapinga o ali ba moi politique te oyo kozwa ka tendance ya kolakisa bato ke yo akabiliste monene ke yo za wana point o défendre intérêt libumu oya yo poto ebi bandako yo anango ça de fait ane motongi yango na lifuto bokonza kabile futa kote wana nza mosusu oyo zwi misolo kotonga kanda kwana bango wana bato babomi ndeko Rossi Chimanga babomi ndeko Rossi moko te babomi na ndeko na biso Eriko akufaki na mbandaka
elenge bakate loboko na bokonza Kabila kombo na Jérémy kuna na Kisangani na mars le 25 asali bokonzo nini. Est-ce que soki baila eke babike ba Congolais ba bima ba kende ko tambola pona koyebisa bokonza Kabila ke yo moto ali le mali ya Congo, yo moto ali géniteur ya blocage ya mboka oyo yebisanga mabeza wapi oyo bino bokoyi koya kokana kosi et puis bakani ka kosi te bazokana ndenge babomi déjà ba Congolais na nzala mais bakani lisu ba mouvement citoyen bakani na moto nyonso akoyi koleka na télévision ya koloba mabe ya bokonzo ya Kabila yango moni mwana mputu akebisi biso intimide biso abike moto akotanga komba mwana mwasi wana Karine bakukanga ye wana nyonso wana biso tobenga ngo intimidation totangi kombo na moto abomaki Russie aki na tenir à la police congolaise yango oki tolobike la police congolaise ali membre ya majorité présidentielle soka ki mosalo ya solo ya la police o bali ne loko tobengi professionnalisme o tobengi akoloba tenga na saka makambo ya politique te naza wana pona sa nini na encadrer bato bazo marcher surtout que bana minduki te. Et en plus, vous avez un droit en fait. Bah, on a droit de komobe koli konje pesibi sompi foana. Nyos wana alini ni Kabila lobina monoko ya yemoko na sortie médiatique do benga ki rendez-vous raté de l'histoire. Na mois de janvier 2018. Kabila ebisi peuple congolais lobia yo kanyoso na matoi na ye. Mais o to bengi kimia na Congo bobosa na ngo tanki ya ali président. Oyo bobengi maponami na Congo bobosa na ngo ya zwaka pouvoir na nzela ya mandoki. Akobima obe na mission moko ya nango ya kosala nini akozwa Congo akochango likolo ya tono essence yango moni na nzela la police bali ba membre ya majorité présidentielle ba ekoboma ndeko Rossi Chimanga lelo eza passe na mawo na mituni eske Kabila ana motema ya bomoto ana motema ya bopapa ti alala kala muki kotambolo ya tambolo kolongwa na kinga kolongwa na GLM tina kinga 4 azwaka 2h30 minutes na nzela motuka ayebi réalité ya bakinois ayebi ndenge ni tolala likolo bafulu ayebi ndenge nini bafulu nyonso ebotami na Kinshasa kimbuta obage botami sulo patronage ya Kabila poye moko kimbuta ebisa biso abike tango bino bobaka makambo bafulu bovotaka nga mande ake angato mande ake ya Kabila soke bebi faut komona Kabila soke bongi faut komona Kabila ata na mawate elenge lokwa aussi ndeko na biso Eric o akufi kuna na mbandaka na ndeko Jérémy akatani loboko lelo yango moni to confirmer que l'état congolais ali l'état contre les peuples l'état congolais ali l'état to bengi l'état vampire et sengo na bango ali ndenge makila Russie tangaki ba meli champagne mais ba yeba que to milengeli awa vendredi ba mouvement citoyen ba lancer les sous ville morte modo de mususu bimi ke mokolo vendredi congolais nyonso akofanda na ndako yaye mosale ali te pona koyebisa bokonza Kabila oko continuer kobomaka biso kino wapi mando ya yo yoza mokitani ya motonga la lobi congolais faut côté makobunda Musée Laurent Désiré Kabila faut kolongola statue bokonzo epesa ye ya héros national a mérité en te bato yo faut to pesa bango ba statue ya héros national ya bato lokwa ba Rossi et ali motoloko a Thérèse Kapangala et ali motoloko a Eriko akufi na mbandaka et ali ndeko na biso Jérémy akatani loboko bato ba mérité bangwana muza akufa ki po makambo mboka te muza akufa ki te po na ko libérer Congo po ko sauver ba Congolais akufa ki po na ba intero ya ye et ali bokonzo moto pesi ye statut wana moto boko ko pesa ka statut ya batoloko a Floribert Chebeya oh l'état contre les peuples congolais na nzela la police nationale po bilembo e bel état on a biso que la police wana ali membre ya majorité présidentielle la police eboma ka Floribert Chebeya la police eboma Marius Gangale la police ya Congo eboma Daniel Boteti la police ya mboka oyo e contribua na moto nga na benga ka les diaspora les plus courageux kombo na Armand Tungulo kino lelo yo oh kino leloyo to ebakate makila bato wana moto pesi biso makase puis Kabila ebake etumbo moto abe akolemba te lokwa ya simbi bilenge lokwa bokonzo ya ye la police ya ye bakomi kolia kabiso lokwa banguba akolonga poso acho na monoko to biketi na suka ndeko analyser moke to meka ko analyser za ngoka analyse moko na ninga osenga dommage liboso banda ki ko reprocher parce qu'il y avait trop de casse ezana ki na biloko robeba depuis ba marche ya catholique ba casse ezate kobuka ezalité mais pourquoi il y a toujours mort d'homme ça change pas côté ya population mais de l'autre côté ça change toujours pourquoi il y a mort d'homme ndeko tango yo lobby il y a mort d'homme et ali l'état contre les peuples motaso bomaka population yaye
yo koyebisa nga nini eske lelo bokonza Kabila akoki koya koyebisa ba Congolais nini tango bango babomi Rossi Rossi abukaki nini ayibaki nini Kapangalo azwaki licence na volonté ya bokonzi oyo bayebisa biso lelo mase koma Pacifique moto abuka keloko moto te moto ayibaka te et puis tango bino bobaka bongo tango biso osaka ba mas tango ekumbaka yaki moto abande koyiba eloko moto akite la police la police au cardinal Mosengo abengaki ba médiocre bango batona mayelo ya bango ya mabe bokonza Kabila ebisa bango ke civil abilanga kafo ya yo soko lingi buka kuna pas civil nga na obe na lifuto a mokie il faut que yo moni motoyer la police a masse les 25 azo regretter be ondenge ni batongo ba masete mosusu alakaki kopino aye ke ndona kozolo téléphone asika téléphone ngo akozwa ndenge ni akosomba te ayebika kozwa ngo na moto civil oyo bokonzo yebiseke babilanga kafo ya yo moko musu na ke kuna na auditorat militaire na ke kokuta bakangi policier moko moninga na soda APM abenga ya bike bino boaba na lunda boaba libanais po ani po boaka pembe na ba civil bino bokwaka kania katu moma bobotola katu moma soki oyawa biso pe photo sani to dépouiller ozoka l'état contre les peuples ndeko ya mawana pasi nazomi tout neske Kabila si réellement kana bolingwa Congo si réellement Kabila atata na ndako a moto efate les maïbisa ba congolais clair que état otokomi nango nga Kabila moto na ligénitaire ya problème onyonso soki ana bolingwa Congo nenga linga ke bongo ya ye Kabila moto il faut démissionner Kabila moto il faut démissionner tema na bolingwa Congo te afandi wana pona ba intero ya ye ndo moni Kabila osani atatu kufilo kwa banyama ye moko ayebike ko utana fidèle kino bokitani aye PPRD babomisi ba Congolais combien 13 millions de Congolais yango moni atatu kufi ya makambo etala kabango te Kabila kufando besui bokufa bango bameli champagne yango yoki na sengi na ye soki Kabila atata na ndako alingi Congo moto liboso Kabila fwa kanga kombo na ye ali ndeko Henri Mova Sakane j'insiste pourquoi ba kanga ndeko Henri Mova Sakane moto à la base o azui mission à créer guerre civile na kata mboka oyo kombo na ye Henri Mova Sakane na nzela ba miliso bango ba bengi ba beret rouge constitution na biso epekisi moto ko créer ba milice ya kate ndenge balakisi na ba beret rouge ba créer ke ba créer kama ka ba milice kama na sap ideo ya bango yango na ndeko tango yo moni bilili beret rouge sangani sous le patronage ya Mova babi ko kangani okangi mupe kata ezambala bete soko ko beta ndeko tolala na Mobutu a des années mageni oso boko ba mabe Mobutu ebisaka batu ube Mobutu akaka ba miliso bakomaka contre l'église contre basango te même en 92 après ndeko batika kosala yango te balaka na respect na bayi église mais tango komi komona l'état contre les peuples congolais na laboratoire ya bango ya mayela mabe basali babi tete tokwe ko boma bato ndenge ni tokwe ko sukisa bango ndenge ba créer ba milice akamona sapu ndenge be ba créer yango toyebisi na profiter bena bo akambela na bandeko mingi ndeko Rossi ali passe lelo ndeko Rossi atiki biso azelenge menga na ali moto qui menacé bien avant d'abord makambo Rossi ko aki menacé ko tuna makambo na ko bisa mukeba ingamo ko na ba preuve ba message o bato ane ba okanelanga yango pe na ko profiter na bisa Kalev Mutombo na bisa général Ilunga wa za jie na bisa na Kasongo nga pe na li prochaine sur la liste nga na moto déjà bali akala na luka kanani o makilo yange kozaka na maboko ya ye na obe na mwana moko wa mobali na bota ya testament nga na tiki maso ekoya ya mois de mars na moto na milengelo tu bokonza Kabila kolinga epesa tokopesa ate boto nazwaki ya moto mais nazongi epi na continuer bitumbo na kinango kino na suka na lakisaki mokeba ba message o bato ane ba bike yo ko kanzate yo opposant koleka Tshisekedi tokoboma okofanda bozui ba appel ya bato ya bango babengi na kombo ba beret rouge po ani po natanga ki kombo Henri Mova Sakane na ba media lokala mais na bisi bango to ko lembate na intimidation ndeko Rossi ali moko ba cible l'état contre les peuples congolais kanaki ti babomiye na laboratoire ya bango na zendo ya bango ya service ya bokonzo bayeba kike fale baboma Rossi ndenge moko bakani baboma ngai na mikolo ekoya mais na milengeli mais o na koyebisa na bandeko na biso ba diaspora Rossi a moto abundi bitumanga na ebaki personnellement sans engagement
lelo ezosa biso pasi ya nini biso bato toza na engagement ya makambo ya bitumba ya Congo tolingi te ke soki tokufi matango ya biso na bino bato bosungaka biso soutien ya bino moralement et comme okoma ndenge mona l'état contre le peuple congolais bokomi ko kozala tapage na matanga rosi oyo atindi apesi fo mokili mobimba mona oyo asali boise yango okomona koto ya famille ya mobali balobi boye koto ya mwasi balobi boye tosengi bino boala na bomoko aussi de son vivant bolingo wana bolakisaka biso te soki tokufi tolingi bolingo wana bolakisaka biso tango to wana na bomoi po encourageaka biso ata na bapel moralement nga na ouvrage mo nazobimisa mikolo ekoya qui a maudit la République démocratique du Congo. C'est Dieu lui-même ou le régime de Kabila. Parce que Congo sogagi maudit pas Satana ko samelo ba Congolais ba sambaka. Ça te ça libéra mboka o. De me Congo linga ke za délivrer. Mais liro na moneli mboko ezokendele. Et la kisi yango moni question nga na ouvrage wana lobi qui a maudit la République démocratique du Congo. C'est Dieu lui-même ou le régime de Kabila qui a maudit ce Congo ici. On a sengi bande qu'on a biso à diaspora. Okyo passer pe numéro na téléphone. Na kopesa ndeko nanga Raphaël. On a sengi na bande qu'on a biso à diaspora. Et a mabeto ko sunga ndeko ko si mais bo sunga biso tango to na bomoye. Lelo to mona mototo akoya kangi photo na mwana Rossi a publié ngo na ba réseaux sociaux. Et ça biso passe. Misusu bazo ya wana bazo lokwa bandinzi balandi mokokoli ya manga. Misu ba lokwa bapaya. Bolingo bolakisi lelo to lingi continuer. Pour moi, so yaye ana numéro ba camarade ya Rossi. Babiso ba to aki na passe. Tozo lela. Mais to moni bande ko na biso musu na réseaux sociaux bo sa service o ba ta service a Kalev Mutombo basaka. Boko kanga photo bo publier bo commenter bo salo tu boko ko sa. Ezo sa kimia te na libota. Moi nungu ali to bengi bino ne loko to bengi apaisement. Bo sa kama kamuto loko livre lemba sa kabakate soka linga kabefa me mabilili. Bino bato bo soutenaka komba boko ko zo ligne ya mama Olive te. Aka modèle te ye moto apesa kalolenge wana droito ya yeso ke pesi gauche moki mobimbe fesa ni eye ba ko Olive lemba bimisa ki moto no hôpital Olive lemba saki boy Olive lemba zongisa ki boy yango wana to boy na bino bato akomba bo saka makambo to lingi bato bazo jouer dans l'ombre numéro yanga ya téléphone soki na pesi yango yali pona na besoin ya soutien moral ya bato na makambo nga na osala ya ouvrage nyonso ya koki kosunga biso kombo ya ouvrage wana yali la République démocratique du Congo qui a maudit la République démocratique du Congo. C'est Dieu lui-même ou le régime de Kabila qui a maudit ce pays ici. Numéro yanga yali code RDC 00 243 89 42 860 32 00 243 89 42 860 32 numéro ya ngai moko kokota contact personnel na ndeko Serge Kindomba okobenga nga okokomela nga okocontribuer pe na idée oyo lingi nino tokoki kobakisa mikolo ekoya ndeko Raphaël na kobenga yo pona sortie officielle ya livre ya ouvrage na ngai wana kobima wana bon vent vraiment na livre na yo merci tokomi bongo na suka moto akosala préface na ba professeur mibale. Nazu professeur Njoli te biso dozo ba professeur ba na qualité nazu vie na nga Njoli nazu na vie kalele na otiko bakisa su na prof Mbata na talisa ki yango alobi na nga eza intéressant ne loko wana pe fa bakisa moi le cas so yaye quelque chose na idée yaye. C'est très bien. Et merci tokomi bongo na suka ya édition yo mesdames et messieurs, merci na attention bo pesi na édition yo et partagez massivement cette édition pour que to relayer un peu jusqu'à na fond et à Mokili ba information zali à République démocratique du Congo. Merci na Eliezer pour la prise de vue, merci bongo na mwana mboka Serge Kindombe pour la disponibilité na yo et battle lundi nyonso ya biso ya entre nous édition na bino et permettre à bino bozo actualité na temps réel. Tokutani bongo prochainement pour une édition mosusu. D'ici là, portez-vous bien, au revoir.